bino bozara makabago boye bate tara soko benga mukonjambo kana orbana ni muto ya Congo ya komini nazala clair quoi il fallait vraiment sous moi longwa batumisu bakota que le président Saïsaï a désisté naie a longwe naie alingi suko za la candidate par rapport basali elo côté basala pe elo te elo nezo signifier la que o artiste et comédien o artiste et comédien bongo siko koloba français ne lingola ke mutatanga boye malamu na émission na bino masolo ya kine émission o ebete la rabino ba masolo nyonso le kakana kine déjà pona lelo tozo bete la bino masolo moko ya bien. Masolo moko penza bozana besoin ya oyeba na invité na biso moko boye tout na Rebecca invité ngo susu nani boyebi très bien aza muto boyebi très bien mais pour na bato pe ba ebiete à se présenter à quoi biso pas nani mais moi je vous dis déjà invité à remettre la biso masolo belé vraiment à qui je vais déjà dire bonjour à mon invité. Bonjour Rebecca. Papa, ils ont belé à Batuazo Landayo na site nabiso www.info16.com. Et belé baebio, ne belé pe baebiote. Mais quand un peu qu'on s'est présenté, webisi ba on peut sur salarani. Merci beaucoup Nazako s'est présenté. Je m'appelle Jean-Blaise Lucano, artiste et comédien. Na baebinga na baebinga ité. Donc je me présente déjà artiste et comédien. Bamso babinga nga Blaise, bamso babinga nga Chinedu. Donc c'est ça quoi. Ok, je crois que Bandeko Bazolanda Biso va comprendre déjà ce qu'on a nani. Mais dans le monde du théâtre, tout le monde a un makala. Est-ce que vous avez kakato tika na makambo? Non, nazali, nazanangai, nazo continuer pe musala. Kaka c'est par rapport il y a temps na ba voyage na misala misusu e permeta ki na nous teke mikolo na zala lisusu na monde ya cinéma. Yangone salaire qui n'a mon avance mingite mais je suis là Nazali. Ok donc boyo kiti bino batu bengaki Rebecca Lukela bisoye tout le monde a quelle société tout ça pour comprendre que Azali mais na monde de théâtre mikolo yo makele les mots ko eza makasi concernant ba élection tout ça mais quand un peu ko expliquer biso ango likambango eza nini ba élection ba déposer ki ba candidat moko pour se présenter yé li société tout ça expliquer non biso avant prendre to côté na détail ya ba question. Bon Rebecca Nazala qui pété ngazaki na Luanda je salue ba confrère nangana ba concert nanga bazana Luanda comme Fifi Miel, Miraesa, Doré, Ezoka, Bazamo et Belé Penza. Toyoka Kikaka, biso Toyoka Kikaka na musika ke élection zo salama il fallait balongola nazala clair quoi il fallait vraiment sous moi longwa batumisu bakota. Mais tant on a une kin, ne comprendre que oh makamango j'ai changé. Ils ont soutenu penza ils allaient quitter communauté polémique koti ba n'importe quoi par-ci par-là ba etchéri ba etchéra. Mais ce qui est élection et au salama ils ont bien bien penza parce que il faut que changer ndako peso couleur comme ya kala ba changer ba cha peinture sikati. Oui, et là on bongo mais quand yo mondo lobiawa boyoka ki yango na musika mais oye na kinango e komi bekcheteri tout ça bon moi na te mo mbutu déjà comme ko semer déjà division na kata monde na théâtre et ko semer division na ba oyo bazo comprendre sens ya élection te et ko semer division na batu oyo bazali na besoin comédie ya Congo o batu babenga cinéma ya Congo ezalaka na ghetto et ko seme mbutu ndenge ozoloba na batu oyo baza mature te o expliquer nga elote parce que na ebité ke na moment oyo nana nga ebité ke théâtre ya Congo ezalaka na ghetto biso nyonso tolobaka ke ba nani ba West Africain ba Nigérien ba o nyonso toye ba go bango nyonso bazwa gu na RDC. Si vous avez la source, si vous n'avez pas de produit qui est évolué. Candidat au monarchie et à qui le président Saïsaï. Azaka yemoko, erba masolango pende banda qui se prononce kazaki yemoko. Mais actuellement, ezali susu yemoko te to moni ba candidat ba komi ebele. Et mbutu wana to moni déjà na côté na yoso to bika to soka côté na to moni zo soutenir trop
candidature ya Modero. Oui. To remarqué yango to tali pena to timbela on musika to bi Blaise Luka nous y penda soutenir ne Modero. Problème pas Batumisusu. Je salue le président Saïsa et Sikazali. Naza pona mutute, naza nde pona changement. Naza pona Modero te, naza pona Yandi Mosite, pona Yandi Mos à Thier Libaya. Naza pona Yandi Mosite, naza pona Bokabela Bodote, mon grand frère que j'aime beaucoup, naza pona été. Mais je suis pour les changements. Naza pona batu o bakomema évolution. Nous voulons quand même évoluer, maman. Oyebi sanga yelo te ke ti lelo théâtre artiste et comédien azoko kolia na propre musala na été. Ba oyo bazala ki wana na ebité soki parmi bato batie ba candidature bazala déjà bandakala. Maman nanda ku nyonso nanda ku nyonso soki lo ezate moi bato batamula bien ezate faut ba lo asika pezalati. Il faut tout changer. Oui, bato ba oyo kaka otangi Modero otangi président Bodo otangi toye ba pe ba candidat o ba bakisi na simasai sai. Baza banani na yebite o nga na yebezali na yoka ki ezali Modero Bokabela Bodo Yandi Mos na sai mais ba apprendre ngai que le président sai a désisté na ye a longwe na ye alingi suko za la candidate par rapport ya ba raison o italié na yebite do batikali ondire misatu na yebite soki zaka bango misatu wana. Donc soki ekozala ki batu misu bazala en tout cas wana nazana na connaissance na bango te naza pona Modero te tapo so batu ba mona ngai ke nasala ki be mission misusu na lobaki Modero azala ki ngai na lobaki mais naza ko insister ko continuer ko lobaki soki ekozala tango mususu Yandi Mosi ou bien ekozala Modero akoki ko changer nga problème na ngeza ba changer nanu et là on nous a besoin pinda ba changer na monde ba changer président. Après ça va changer président wana ya salani. Aksa makamba sikate maman. Net nini meka un peu ko proposer na loba. Na momoni na zoloba boy. Nous voulons avoir bureau o ezali eza ko dépendre na ANC. Bureau ya artiste comédien. Une administration. Artiste et comédien à vivre nini. Artiste et comédien à vivre na ba œuvre na ye non na komandie. Tout ça là musala on fotolia na ngoti ba président otozaki na bango liboso ils ont rien fait nazo marché ba moté ils ont rien fait basali eloko te basala pe eloko te mama na tuna ozaka na Congo za na Kinshasa oyoka bakaya ba matanga ebele a to senga ministère asali la biso boy famille za na mbongo te kingandi azana eloko te ba cotisation sala maka les mêmes jours muta kufaki nde ba bani ko se préparer ba sala ba cotisation ça eko sala mate tout ça la musala o été kamaka na libanda na ba producteur na ba artiste comédien ba producteur o na lobate tam supo e komaneti na lobaki mabe ba producteur ba comprenait déjà faiblesse na biso a bango ata $5 ozwana soki administration efandi soki mutunyo so azali engagé so comprendre ba droit na ye artiste comédien ko souffrir ni artiste comédien so souffrir les loté alors ngai elo nazo sengezali ke ba changer nanu bateau ba kota mwisa to kota na structure ya sika et ko permettre que tout le monde attend to soit sur 100% mais tous en na molobeli oyo akoyi ko apporter les biso eloko oyo ko sala ke lelo artiste comédien fandi boyabi ke na ni nazolo babona teka ki 50 CD na ngai na kozwape 50 na kozwape mo na valeur à 50 CD wana ata nazalité mais ezana branche moko boye ezako défendre biso c'est ça Mondango pe baby kando lobby bongo ceux qui peut-être ba producteur na ba tumsusu bazwa ba artiste comédien na mo valeur c'est parce que trop mon na lelo mutu mora bimaki 2 jours 3 jours na TV lobby a créé aye lobby a salibana ba ne ba créé aye est-ce que kaka na ndenga bongo bokoluka ba diriger bino to développer za na makambango ya bongo mama nanda kunyonso ba teti bazalaka nanda kunyonso batama boma bazalaka na bitike nanda kunyonso mais na katikati ya société sika ba vivaka po bata caractère nyoso bazali elingi koloba te ke soki ba groupe epezo koma ebele nde ba ko gérer bato te non
mboka monene lokola Congo oyo armée ezali ba hôpital ezali au sentir que branche na branche ministère na ministère ezotambola selon ministère na ye selon kombo ya musala azosala pour ani te na katikata ba groupe ba comédien pe to yeba que tozala combien wana faut yondo ebisa biso apprendre biso nombre tozala te boleke belé tozala belé combien za na carte nini elo nizo signifie ezo signifier l'axake o artiste et comédien o artiste et comédien banani yango bako voter po to moni pe bandali cela vote yango banda ti lelo pe tozo bozaka toujours na ba processus o to sala bo o ba déposer bo banani yango penza bako voter po ba se préparer. Est-ce que maman yebi ke na libanda mboka ba artiste bazebele na Paris, na Londres, na Paris wana ba Janifa ya bazawana ba Ansiluzolo bato baza ebele ba artiste baza ebele ba longwa ba congolais te bazo continuer kozala ba congolais baza pe ba artiste soki za na makamba vote bazwa na droit ko voter tango bazo voter il faut bayeba banani ba ko voter pe banani ba voter te. Est-ce que si basali recensement bayeba tozala combien banda ngana ebité banda tisk lelo tozala nombre ya combien des artistes tozala combien yebani bon ngana binga na ebité nete soki yebani et loko nini laksa ke o azali artiste o azali artiste te parce que tout le monde est artiste. Il y a ba Lox bazali, il y a ba Mandefu lokolanga bazali, il y a ba bazali, il y a ba Pembe bazali, il y a ba tout le monde est artiste. Mais et loko nini zo laksa ke mutu na artiste. Wana o pesa conseil nini pa bato bazo organiser ba élection. Ba sala on na ndenge ba sala po ba luka soki pe mbongo soki pe nini to ba sala ngo pena na logique ya qui ezaka magamba coterie, je suis désolé. Il faut avoir la maturité. Vous savez artiste azali ko défendre pays culture ya mboka partout où azokende. Il faut tous voir un sérieux. Il faut tout tia ba garde-fou et ko permettre que ata toza lelo awate ata toza na libanda ya mboka côté musuba reconnaître que bazo reconnaître Blaise aza artiste ka pona ba théâtre na sala. Bazo ba ke Blaise aza artiste ka na ba théâtre na sala. Mais ceux qui ont pendant makambo que tu es un artiste, oui, identifiez-vous. Et là, mususu pe batu mususu ba mituna ba keso ba bisanga une fois Rebecca bino bat bosola na ba artiste wana. Tout le monde appelle là mususu kitisara ba artiste ça pour en fait mutunya ça se lancera na musala ngo ba mususu balingala bango tanga te sifika zaka na mo loko moko ya créer aebine mama mususu te français tout moins tout ça bien ngala se lancer na monde wana za facile. Maman soki kotanga ezalaka français bo batu batanga na langue portugaise to balana na lobby français pour na mboka na biso bien sûr na lobby ozolo ba bien français pour na Congo bongo siko koloba français nde lingola ke mutatanga nezinga na tanga na langue française te na tanga na langue portugaise oza congolais oza na ba nation donc problème ezalaka problème ya mutu ya maturité mutu moni mutu afana na ba en classe ba yeba ke mutu afana na ba en classe koloba français bien eza kozala mayele tete ezala bongote eza bongote soki sai azana capacité on sent que en lui nous pouvons bénéficier quelque chose pourquoi pas voter soki to moni que président Bordeaux azana ba capacité il peut changer quelque chose poni to ko zoa été soki modero azana eloko ya malonga o tozo mona ke ekoki ko sala eloko moko boito avancer au moins tant bato les gana candidature bato na kaka projet ezanini oni po yeba projet mutu talaka esika mutazali ko désister ya président sai hein moi be ko kaka biso ba journaliste ndé to lukato yeba toyoki o c'est parce que ba critère moko il faut à la graduer il faut à la boye yango salike et kataye à désister à tikana makambango donc c'est par rapport à titre académique to éviter. Bon, ngai nalingi pendana s'engager na katikata polémique wanate parce que ce sont des polémiques inutiles hein? Ce sont des polémiques inutiles ce que ça pour na ko défendre ba comédien bon eza nango président Masumu azalaki wana président Masumu atanga hein président Masumu atanga responsable atanga za na famille mais asaini l'autre. Ils n'ont pas dit que les années titre académique. Ils ont un titre académique. Ils ont que
tant mususu akomi na esika wana te ezalaka omoni makambo nyonso ya vie il faut kopesa auto chance nga naloba ekutu nga nde nazoloba boye nazoloba ngo boye président nyonso aoleka azala motema malamu atala mpe biso bato tozala libanda bapesa biso ta mosusu de poste bato boza libanda, c'est-à-dire ba congolais oyo ba artiste oyo bakenda na bango na bangola Paris ba na France baza na France ba na Belgique ba na Allemagne baluka pe babenga mosusu bapesa bango charge ya mosala. Il faut kosala comité, il faut bato balekana ba recenser mutu nyonso bakende bayeba ba recenser na ba président nyonso. Et après ba président ba recenser ba groupe parce que nanzela ba président to koyeba ba groupe ba nyonso soto yebi nombre tozali nde siko tozana na facilité ya ko voter mutu aza na droit ya ko voter ezali kaka artiste soki loi mususu ekobimake na ba fan na biso ba voter wana eza problème mususu mais biso ba artiste nde tozana mais to voter na ndenge nini e osala mandeni makamango duro baka vote et ça mandeni makamango do makamango ne salama mama bata mayele baza na monde wana baza bata mayele belé mais ba acte musu peta musu to opposer biso pe bata libana tant to fana to tala to munaka muta limité il faut ka muta za pembeni pas sungai eza mama mayele ya mutu moko te eza makambo ya union fait la force. Union fait la force. Je crois que ndeko nyonso ba Hollande biso déjà na kati ya Paris net bazoen kiambi bato bazo na msonnet ba frère Richard Madeka nabi ke di solo oyo en tout cas boza ba congolais bo musika mais erto lo ba masolo ya kina kati ya kina en tout cas intéressant abino donc mais quand un peu ko ebisa biso kaka na titre ka ya ba licencié ba licencié ba gradué tout ça ya modéro pe to moni na katika na ba fufu alia kawana kaka ndako ako kumbela pe na loba boloba ona na kota modéro bon fufu ne eza rôle na ye ngana jouer air moko chinedu eza na ba nusu ba yebi ngaite nga déjà balinga ba beta nga mbata pa ya père moko boy aisa nazolo ba na garçon moko ba pesi na biso kana libanda na veni nazo sabona na pona jouer kaloka nigérien bina bozara makabago boye bate tara soko benga mukonjambo kana orbana ni muto ya Congo ya komini muta komini azara muni garanga yi ba todano to kuna na ye babago skud père wana leki abi étranger sakana bino boye o kana langage botikala ba nigérien oyo akebenga bureau de moko tangu na jomunga zo global ba n'importe quoi tangu bureau danga ye ayekuta ngai na lo ba normal o aza artiste comédien obike lekela hyper wana rôle ya mutu ezolakisa identité na yete tozwa kabarol to incarna kabarol modero aliaka ndengwana te eza rôle na yi mais ville de la pente pétanga bimaka ville de la pente ba to pepa na okimaite ve bodo père moninga sekaka ki ba to peta muso aye ba exagérer ko sekana donc eza ba rôle mais soto lobito kindina personnalité ya mutu modelo za responsable papa masumu za responsable ça za responsable za na bana za na famille za na mosi na ye donc totika o eza makamu ya musala soto komi na makamu osekisa bato ensuite pe musala to sala vote bato sekisa bato vata bat baseki sarabatu nebe ke yape na mutu moko alinga oseka mingi Patricia lelo na kati ya Chicago na kati ya Champagne plutôt na kati ya Chicago ba congolais nyonso baza kuna balinga rape ko seka mingi na masolo yo osekisa sikoyo ba congolais ba artiste comédien ngo baza na besoin ya organisation moko ekosunga bango ba avancer. Papa, lisolo moko elekela rabiso sala rabiso mwa pasi to mona ba artiste na biso pe awa bakendaka musika te basuka kaka pembeni awa dernièrement to te komona papa na biso Kokodioko awa abandonné tout ça délaissé na situation moko azaki nango makamuto solo ba yango te makamuto lo ba yango yo soki nous étions organisés soki ezalaki na administration assise Kokodioko alingaki azala abandonné azala na balabala te lokola mutu moko boye mutu un mandia moko boye neti indigent moko boye non parce que tous à la série ceux qui votent au salam eza bien ba vie
masumu ba vie misusu bazaki wana batika pe bandeko misusu pe basala toujours ba biso to ba ma politique amunyo solo bagati te ba osale lote il faut ba intel bakota que c'est la même chose mino bi osale lote bo pe mo botika ba musupi bakota ba avancer tout en ngeni mutuka yo kende Kokodio kazalaki abandonné parce que nous tozana muto ko défendre bisoté ce que le président ça ya salaki yango il a fait ça na propre volonté na yebité ce qui ça ya a sungi Kokodio ko po ba voter na yebité parce que j'étais nazaki te na yebité ce qui ça a sali yango po ba voter yinga na yebité mais na souci pour sala yango déjà asala on peut pas battre musuto yebité ka yete baza ebele o basunga bato na kotanga kombote soki asali yango pona bolingo parce que amona que quelque part notre frère a comme déjà ko liloko tamatiti na balabala groupe soki nini association yango bazali wapi so tuninga tokeza passer yebena to éviter bo assister mutu to zakana nini ezala kati na esika boke zengaka gouvernement salisa biso na likamboyo avant gouvernement yo salisa biso mongo déjà to na moi organisation na biso poni ba organisation sala maka soki problème et l'autre oboya ngwana et lo ngana oboya ngwana yango na lingi ba changer na chauffeur na receveur ba cha receveur asika na chauffeur asika tota na mutuka so ko mape propre so pe za salité. Vraiment, vous comprendre très bien ma soleuse obetamawa, mais petit à petit penza to como penza na suka, to como na suka ma solo lelo to éviter papa Blaise. Mais quand un peu ko lobela penza, lobela na minute ko tala caméra na biso penza, adresse-toi à la personne oyo a la président. Na minute o azate. Tozana ba candidat de lobby modero azali bodo azali andimo azali mais na bango misa tona to yebite soki nanya kobima tala siko caméra lancer message moko pour créer changement dans le monde ya comédie hein ba zo ba nyoso ane leka etika la pesima na zako s'adresser premièrement na mutu oyo azali président to akozala président ya ba comédien nyonso na RDC na préciser RDC ezali mboka ya munene papa nyonso oyo aza ko prétendre ki azali papa eloko liboso ezalaka bana na ye soki olimi ozala président ya ANC il faut oyeba ko respecter bato nyonso oyo bazala na sima na yo pe kozala na motema ya komema changement na eloko nyonso oyo banayi ko exister te. Vous savez, artiste et comédien azala ko la poubelle lelo. Artiste et comédien pour à vivre il faut akene mandier. Artiste et comédien pour alia il faut abeta matolo akene ko senga. Ba koma ko bomba mabiso na basima na ba biro na basaba mesa po ko senga eleki. Ce qui m'a mis un peu changement. Lelo artiste alia na œuvre na ye. Nzamba opambola yo. To komisango lokola guerre ya ba quartier te. To komisango lokola guerre ya ba communauté. O Kasavubu, o Matonge, o Lemba, o Njili, o Fulani o Songolo mpakala. Ezali likambo ya Congo ya RDC. Soki ekozala kaka pona koteri na yoki mawa pena o continue ko yoka mawa mais soki bolobaka ke biso ne to banda ko lakisa batu nyonso balanda biso na monde ya théâtre ke ba yako ya ba yiba pa na biso to zongisa théâtre congolaise likolo afin que to lia na propre musa na biso. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que Mouto a causé la président. Toyebinda nous teso kazanani. Lundi message au penza très bien peut comprendre déjà au cause déjà au luka déjà aux mesures concernant tant na yo au couvent dans le pouvoir. N'habitez mbote pas quelques bateaux bazo landa yo penza après ça la paix moi vrai bien. Ba mbote na ngai ya mingi na bandeko na ngai nyonso oyo balingaka Jean Blaise bao balingaka Tidedu azara nazara kaka na rongwate na tika pe mutala ngute
Nazo pesa mbote na Patrick Valencio. Aïe 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 aïe. Mon ami personnel nakata ba state. Gege moto pela nakata ba state. Toto Omana ami propre. So lingi mutu so lingi su mutu te yebisa ke na lingi osute. Ki oni ko lakaye akoma okanisa kanisa. Esiko zali o comprendre ke na oloba na yo. So lingi mutu yebisa ke na lingaka. So boye pe yebisa ke na lingi osute. Poatika ko mitungisama. Merci na baninga nyoso bazana Luanda. Merci na ba artiste nyoso bazana katikati ya Luanda. So lingo benga ngana numéro na ngai ya Luanda obenga na obeti code kaka 00244 92 75 72 335. 92 75 72 335. Na Kinshasa ne nazali a obeti kaka 081 031 8809 81 031 889 09. Donc merci Nane Boyambinga. Info 16. Ah, info 16. Tana koti pina oh nazana kati ba lamba pa ba lamba pena masola kini. Ah non, moi mbali onzama pambola apambola bino vraiment musala bo sala ezaki toko makasi na moni matériel akena na epotote abundaka na RDC awa mais au senti innovation moni makamto oloba donc on a besoin bato aboye umuto esala biki fona soma machine fona soma boy fona soma micro mais tamba okota ka mona te nga fona soma parler nga soma mutu on makamto oboya ndangwana. Vraiment, merci beaucoup na tonton Mwinga mobile sérieux makasi kande balobi n'info 16 na nyoso tolobaka na biso mingi te mais na masola kininde Rebecca alobaka mingi na masola kin lelo bo comprendre penser ki sujet na biso Maître Nelly Mwinga maman mora mutema malamu donc Nelly Mwinga tonton Mwinga mbala sérieux mais maître Nelly Mwinga sikoyo maman mora mutema malamu apesa conseil mais quand peut kopesa ba artiste comédien conseil po basala pe musala na bango bien na ndenge singeli baza pe na souci ya ba msusu ba matia pe musala na bango comme musala moko to respectaka pe ba tu pe ba respectaka ngo et osala vraiment vrai bien Zoé Kiambi Patrick Valencio na Katia Issa Patricia Lelo, ma grande sœur propre, Myriana Pukuta, Timothée Pukuta, Mami Pukuta, en tout cas toute la famille Pukuta, hein, sans oublier Delphine Douboula, Chris Kunku, na Jolina Tamboué, na Batu Nyonso Bazola Nanga, et son abosan combo c'est que na sali lisumo. Nice nam, en tout cas de gros bisous à toi, et aussi un grand bisou penza na Julio Kulungu, na famille Kulungu Manakati à Chicago. Quant à moi Rebecca Bilendo, na pesubinoka rendez-vous prochainement. Pour na ma solo yoka nde bandibo. Luka penza ba comédien to lobelango tina suka bye.